azaki na ye batan ebele ya kovanda na ye ya kolia na ye na kosamize na ye ya kosala ni mambo ebele mpo azalaki leke epa na ngai leke epa na akoya na ndako tokolamba fufu tolie motu kuta abimisa kombo na monde ya théâtre ya Chuchu eza c'est Naomi Mikipulu aza sona biso te ngabi a voyagé maman neige a voyagé te bakendaki na bana ina bon aza kosoka na piscine anoye na piscine nzamba yamba molimo kobukusa Naomi naokoka kosupporte choki o te ya terrasse na ngai. Je comprends, donc on va découvrir. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Madame, Monsieur Mbote Nabino Banso, vraiment Nazali, na SNOP Mawa représenté Bino toujours émission Oyo Boyebi qui est né balobaka. La vie n'est qu'une pièce de théâtre où chacun joue son rôle. Une fois arrivé na Sukaya scénario nayo, vous devez quitter la scène. En quittant la scène, c'est ce qu'on appelle la mort. Après Kobungisa, un grand artiste, le général Defao, oyo atika biso na mboka ya Cameroun na Douala kuna et Rolanda Mana, un grand cinéaste congolais oyo babengi na kombo ya Riva Kalimasi o incarnaki kombo ya Mongali na kata filme ya La vie est belle oyo ya Papa Wemba. Et encore le cinéma congolais vient d'enregistrer un autre décès oyo ya artiste comédienne Naomi Kipulu oyo bo talaki na image a utai kotika biso na mboka ya Mwanda na Congo central azalaki na piscine artiste comédienne de Naomi Kipulu azalaki na piscine bo monaki ba image circulaki ope bo je crois bo kolandana fallait ko laksabino donc akufaki kuna na Mwanda jusque là ba ici biso ke akufaki na noyade. Bon, on saura la vérité, mais Lelo, bon, on a 50aire, son corps est arrivé à Kinshasa, Lelo Awa, déjà à la morgue, on a beaucoup de monde, et aussi à la morgue, donc on peut savoir nos programmes prochainement, je crois, bon, on est entré dans le côté, donc au côté de la morgue, donc l'artiste et comédienne Atiki Bisso, on est très attristé, donc on éviter qu'est-ce qui arrive dans le monde, il y a théâtre, le monde d'artiste, on ne sait pas quoi dire, mais c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Donc Dieu avait donné Naomi et Dieu a repris Naomi. Tout ce qu'on peut raconter au-delà de ça, donc je crois que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il y a ABC One, merci beaucoup. Donc, Bolanda Bisso, et tout ce qui nous bota la Nengini, Bako Kotisaye, na morgue, Nengini, Bokomona, Makamiro Salama, Bolanda. Suite, il y a image Nabiso, Tokutani après. Madame, Monsieur Mbote Nabino Banso, vraiment Nazali, na SNOP Mawa représenté Bino toujours émission Oyo Boyebi qui est né balobaka. La vie n'est qu'une pièce de théâtre où chacun joue son rôle. Une fois arrivé na Sukaya scénario nayo, vous devez quitter la scène. En quittant la scène, c'est ce qu'on appelle la mort. Après Kobungisa, un grand artiste, le général Defao, oyo atika biso na mboka ya Cameroun na Douala kuna et Rolanda Mana, un grand cinéaste congolais oyo babengi na kombo ya Riva Kalimasi o incarnaki kombo ya Mongali na kata filme ya La vie est belle oyo ya Papa Wemba. Et encore le cinéma congolais vient d'enregistrer un autre décès oyo ya artiste comédienne Naomi Kipulu oyo bo talaki na image a utai kotika biso na mboka ya Mwanda na Congo central azalaki na piscine artiste comédienne de Naomi Kipulu azalaki na piscine bo monaki ba image circulaki ope bo je crois bo kolandana fallait ko laksabino donc akufaki kuna na Mwanda jusque là ba ici biso ke akufaki na noyade. Bon,
on saura la vérité. Mais Lelo, bon, on a cinquantenaire, son corps est arrivé à Kinshasa. Lelo Awa, déjà à la mort, on a beaucoup de monde. Et aussi, on a la mort. Tu peux faire un programme prochainement, je crois. Bon, on est entré dans le côté. Donc, on a la mort. Donc, l'artiste et comédienne Atiki Bisso, on est très attristé. Donc, tu éviter qu'est-ce qui arrive dans le monde. Il y a théâtre, le monde d'artiste, on ne sait pas quoi dire. Mais c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Donc, Dieu avait donné Naomi et Dieu a repris Naomi. Tout ce qu'on peut raconter au-delà de ça, donc je crois que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il y a ABC One, merci beaucoup. Donc, Bolanda Bisso, et tout ce qui nous bota la ndengni, bako koti saye, na morgue, ndengni boko mona makameko salama, Bolanda. Suite, il y a image Nabiso, Tokutani après.
fane shona ina sujet. Ça là, ça Et voilà, madame, merci. Oui, merci beaucoup. Je crois ça fait très mal. Comme je vous ai annoncé au début, qu'on a na Porto, qui est bien nommé, voilà, il y a un gros déjà na morgue. D'ici là, maintenant, moi, bandeko, si elle peut retravailler, il fallait s'approcher rapidement, s'il vous plaît, s'approcher, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé na Naomi. Nous avons vu les artistes comédiens. Bandeko ultima kosala ndeko Naomi tsoto kozoma na bango nga na uti na opération bato bazaki na groupe nde bayebi nga na yebi te naza surpris te kuna eza makambo ya Inas eza ya biso te biso groupe te comme na Rosette. Merci. D'accord, bonjour. Bonjour papa. Et aux collègues à Naomi. Nos collègues qui travaillent sans souci. Sans souci. Voilà. Comment on a trouvé Fura Moseka. Il y a benganga mingi ya chuchu. Papa nga kuna ebete. Na okotaka connexion na les 3 na 15 ans. Na komona bati Naomi na story. Na bwaki no téléphone. Nzoto pindi ningani bana nanga bakoma jiti mama ya kwa ngabi ono mona na téléphone ya ngote na omona ndile ko benga collègue msulo vita nesanga ono mi akufaki depuis lobby na 20h en tout cas izaki mabe po atani na ono babu za mabe po nanga makasi akufi na kati ya piscine na Mwanda. Nazana ba bon souvenir ni belé po to vandi na kati ya groupe sans souci to sai na enga groupe sans souci sali 3 ans to zaki na en bataille belé ya ko vanda na ye ya ko lia na ye na ko samize na ye ya ko sala ni mambo belé po zaki leke pa na ngai leke pa na akoya na ndako to kolamba fufu to lie mutu kuta bimisa kombo na monde théâtre ya chuchu za c'est Naomi. Bat bobenga fura bité ya chocho loba na été ya chocho so bakika moko a lancer omona vandinier bazali kimoko adaki respect na bato belé ayebi ko pesa mukolo respect ayebi ko pesa mona mukepe respect akasilikate atolo baneli kamoza na komaka ya chocho yoza bon poani en tout cas ça pina passe kozanga Naomi ya makasi pe na ajwa ke nango ezo sala passe na mayele makasi 26 ans za muke ezo sala passe penza ya passe to nazo koka même pas passe makasi sa Naomi aza cher ponanga leki moko boye na yebi to tozana biso na baleki to yoka basango musu ya famille mu ne salu eloko te mais liwe ya leki oyo esa linga passe na niveau moko. Non, mon attending non le baté. Banda ba pesanga sanga na yoka mona sanga Naomi les 3 ti le nazara l'est. Na la lipete en tout cas penza passe za makasi kozanga Naomi. Très bien, merci mais je crois bandeko c'est très pénible. Mbote maman nanga. Mbote papa. Yo posali moko ya ba collègue ya Naomi. Naomi aza pa nanga mwana. Na joué na un groupe sans souci. Lelo naza na ina vie ta vie. Donc Choko eleki makasi. Choko eleki makasi po Naomi epala nga za penza mwana age mwana nga liboso. Nazu message na ba 7h na la muka na nute. 7h il y a les 3. Copine Morabenga ya maman neige.
oyebi kende toza boye makambo kweli biso na ndako nayebi se makambo ekwela biso na ndako tozobelisa te mambo ekwela biso nde nayebi na minute oyo oza makasi yo mpo wuti nokobela Naomi Kipulu aza suna biso te ngabi a voyagé abinanga mama neige a voyagé te bakendaki na bana ina bongo aza kosoka na piscine anoye na piscine donc na minute nazo biso Naomi akufaki depuis lobi papa nalamuka na mbeto na robe de nuit na bima na perda ke naza na robe de nuit donc bana baye babandi kokanga ngai mama sekwanga bi na perdre Naomi. Est-ce que Naomi l'a quitté Kinshasa? Zaki na malaise, na quelque chose de tout bien important. Naomi a quitté Kinshasa Zaki na problème parce que chaque mercredi aux années na répétition. Azaki maladie, azaki à bonne santé et puis na ba image bino mo bozomona. Bozomona na ba image ndenga zone na na piscine et puis atina ba image mususu avant. Ndenga zo seka, ndenga za na plage, ndenga zo seka, azaki à bonne santé. Abilité et le comment côté nazarana chaque jour mercredi na répétition. Comme na piscine on a ezap n'a pas trop nini mais est-ce que beaucoup de contact na bateau baza comprendre exactement ce qui s'est passé? Bon le quoi toza na morgue awa bateau ba yena corps nde ba wuti kuna so tolongo a tant tozonga na ndako nde tolinga toyeba bino nde bo wuti mwanda bo wuti sur place information ni oyo bango bazwi kuna parce que biso tout osaka na communication moko akufi na piscine mais réalité o eleki kuna toyebi yango te vraie version bango nde bato bauti kuna nde bakoyebisa biso nini o elekaki po emema ye na liwa. Voilà, nous continuons. Maman na mbote. Mbote papa. Comment allô Vita? Banga nazoki message wana iner na miaza petite ya mobo na linga mingi na ebanani na groupe sans souci pe na joani na groupe sans souci iner ya les 3 iner ya pote iner les 2 les 3 dans na iner poto kota les 3 po akufa les 2 ngasi ko lokona kanga connexion e ko fungola na ba iner wana nde na ko mona message ya Myriam atindelinga photo ke Naomi akufinga kanze kuta seba jene tanga tini photo na ese ya Myriam tika bobuzo baboy Naomi mpa kufu ya Naomi kaka o ya benga ko Madrid ngabi ya buzo bana kati appel na si maman na batu ay ko insista bi ya na ebi keze mention Naomi akufi ngabi akufi na nini o akufi na piscine ngabi piscine ngondeni o ya ngana tuni bana ina wa place ni boza ponga na ya mais ya mayebi singa ko ya te poto comme déjà ina moto mona nzela ezate mais yebaka ke Naomi akufi na bandi ko lela ntuka butona mbana la kite tina yeko la mukana tongo na yeko asa pire Naomi bazalana Naomi tina Naomi azena mwanda bazalana Naomi mais mutu suka tina yake ndi ba video wana na ba photo na yebite po yende mta yebisa ke ngai bike nga ona sera Naomi na vanda ne na travailler na groupe sans souci Naomi aza petit mot oh t'as partager les nuances yango monya yebisa kinga et puis tant on a komona bongo les 3 na tonga ndenga pe na ndo panza sango na ndo tinda tina ba photo na bato ba yebaki Naomi na ba air monde to kende pa na bango kuna na bandani. Nzamba yamba molimo ne kobumisa Naomi na koka ko supporter choc yote banda kufa na kokolela te na bana olela te mais lelo to na moni c'est que Naomi na comprendre pendant que na réaliser pendant que Naomi a kufi apesa kimia c'est tout. D'accord, nous continuons toujours moi makanisi ba oyo ba salaki na maman Naomi Kipulu mbote ndeko na mbote papa na ngai ko ba kombo. Comment on a Karibu? Artiste et un groupe Simba. Naomi Atikibiso, c'est mon collègue Nayo. Comment vous avez reçu le message Joana Yaliwanaye? Bon,
message à Naomi. Nayaki koyeba ngo vers 7 heures. Est-ce que tu as presque chaque jour na Naomi? Naomi nzela na ya ndako za juste nzela na nga terrasse. Na bandal. So abimi azola moto libosa terrasse. Le jour Naomi azo kende, tozaki na Naomi aki. Na tongo il y a le 3, na moni petite sœur na ngai na Afrique du Sud akomeli ngai. On artiste moko boye ba lobi akufi comme on est Naomi Kipulu. Ngabi Naomi Kipulu. Na tiraki pena attention na tenga bi peut-être au monde là on va bon na Facebook. Ngabi peut-être on va buzz ba ça la sur Facebook. Na kipa quitté. Après ba 9h na na terrasse. Na fandi muke na moni mutai conforme nga yo vandi baninga ba vandi kuna. Pour na problème à Naomi ngabi Naomi wapi. Oh non Naomi Kipulu. Ndé la ko comprendre que c'est vrai que Naomi a koufi. Donc nazo kuka même pas ko mais là alongwa ki po akende nini bozala ki na jour asuko falaka kende si jour asuka tozala ki na va kende tournage alata ki jeep ya noir blouse moko ya noir atie sac na Congo mususu na liboso abengi ngai mususu asimbe na maboko abengi ngai amati na moto muto matsaye sac mususu na zaki tenga na katisi na tomboli sac oui wana zo voyager mais il ngate ka voyager ngatuni ebele ba sac babi ya na kika misana biso misana osala ndena ki koyeba ke ngala yebi ka kende tournage na yebi te ka kende tournage na Mwanda. Donc, nazaka presque chaque jour na Naomi, chaque jour, ata à l'équité, aza na copine na ye ba jouera na Myriam, aza pe en face ya terrasse na ngai. Je comprends, donc Bandeko, vraiment, déjà passé. Voilà, Fali, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous êtes très frappé. Je rappelle, groupe Morona, Naomi. Non, on a l'académie des stars, maman. Naomi a tiki biso, mais oui, bien quand même, vous aurez le temps. Naïba qui est bando sur la bia, bando bien avec maman. Dernièrement, on a eu Kutane. Et c'est Yanao. Au monde, on a été micro, maman a zali. Yabata au bengate, maman t'a Kutante à ba fête. Na Noël, on a commis lié, to commande. Maman, on a matin à suer les qui, na oya. Tu fais la coco. C'est on a 6 heures le 3. Le 3 on a 6 heures on a allé. Cordon à biso à benginga. Ngano na bengi papa position deni le to ki mambwana. O mère to ki c'est bon. Na kati téléphone. Na mo ka rappeler nga sus. Na tune nini nga na sokola. Abi na mère to kufeli nga binani. O film bo ya groupe Simba. Nga Simba comme les nani. O Naomi ngabite na Simba Naomi azarate. O zanati na ba photo. Tant quoi tindi ba photo no ki mutema lokwa ba pasoni nga na kati. Ngabi groupe Simba te azapa cordon mar. Na bandimba moko le na mbeto. Lokwa mbule bana beta. Mwana bima na benga na zepe na crédit ka mega. Na luki crédit na bengi neige. Na bi neige Naomi akufinde na bi ker na oye ba teker. Na bi adresse na bango azara wapi. Oh, c'est bon, le cadre na otindelo. Na ne peut pas tenir une adresse na kekuta bango ska ba olela. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television.